triste nouvelle, triste nouvelle, triste nouvelle. Bandeko nanga likamba pasi ekomi likambu ya pasi. Likambu ya pasi ekomi en tout cas na miniti oyo kaka nde tozoyebisa bino kaka ndenge bino mo bozotala na miniti oyo ya Jani Fai akufi aza lisusu na bomoi te. Alors eloko nini oyo ebomi comédien Jani Fai tozoyoka yango awa na Irsil Botelwa TV. En tout cas ba vérité ebele toyoka awa. Bando nanga na pesi bino na mbote sika nyonso bozali, mbote na bandaku na bino, mbote na mabota na bino, mbote na mabala na bino, alors mbote partout oyo bozali. Wana na ekopesa merci na bandeko nyonso o balanda Irsil Botelwa TV. Na pesi merci na bandeko nyonso o basutenaki ngai na utaki kozana na matanga, alors bandeko nyonso o bosutenaki ngai tangu na bumusaki papa na nga ba o bobengaki, ba o bokomelaki nga par message, ba o bosutenaki nga financièrement, moralement, spirituellement. En tout cas na pesi bino merci. Nzamba lola apambula bino azongsa ebele esika e bimaki. Bandeko likambo ya Jani Fai ebanda lelote epi tolobaki yango. Tanto yako oloba be émission na biso tolobaki yango ya Jani ndenge bozo sala Jani Fai bwe ako ya kokufa pamba. Tolobaki yango basi ya poto. Basi ya poto likambo tolobaki lelo ya Jani Fai akufi. Alors akufi na nini maladi nini o ebomi Jani Fai. Bande onanga si c'est la première fois que vous visitez Irsil Botelwa TV. Kana nde na yebisaka bino soki eza mbala na yo ya liboso o visiter Irsil Botelwa TV, vraiment o s'abonner, o commenter, liker, o partager ba émission na biso, partager émission na biso na WhatsApp, partager na Facebook, partager na TikTok, partager na YouTube, partager partout na ba groupe, na ba messenger, partager pour que sango oyo etambola mokili mobimba. Jani Fai uta kozana ba problème na ye azaki liboso mobali ya mao babota na mao givule ka moko o asala a théâtre. Jani Fai tanga vandaka na mao givule bavandaka na bango très bien bazaka na bango bien makam nyonso e banda ko kende bien. Libala na bango ezaka na ba problème te bavandaka vraiment mao comme azaka na epe mwasi moko soumission peleka bavandaka na bango bien na Jani Fai. Ya Jani aye kolinga mwana mwasi na poto la brain ya bakombo wana kaka la brain boya azaki pe comédien ayaki kolinga ye na poto nde yangwana ya kosala ke ya Jani akende poto. Alors mwana mwasi wana na ya Jani azaki ka kita eyeboye ezalaki vraiment problème na yebisi bino anyokola Jani Fai na ndaku kaka ndenge tozoloba degré basi ya poto misusu bana mitema mabe ozwa idete Jani Fai ya mukemeke babwaki biloko libanda tanga bando sale bongo ayebete ke pasi ekoma na motema. Lelo Jani Fai ya kufi abele maladi ya motema bomo na mutabeli maladi ya motema boye bate maladi ya motema euti wapi anyokwa mina deuxième libala o ya kende ko bala. Deuxième libala o ya bala ki likolo a poto vanité de vanité. Deuxième libala o Jani Fai ya bala ke memela ke ba problème. E memela ke ba problème. E memela ke mama na ba problème. Deuxième libala wana. Total arabiso so yo kaka likambe bimi bo ya Jani Fai o boyo asala ki boy. To bande ko tala ngona TV. Totala ngona TV, totala ki nyonso. Ndenga nyokwa maki, o ndenga nyonso totala ngo, biso totala ngo nyonso. Na TV. Babuake biloko libanda totala. Alela, Jani Fai leka na TV lela loba. Mefalo zonga na wataki sasa. Bandeko boni ya mibali o basi ba obomisa na poto. Bandeko boni ya mibali o ba onyoko na poto mingi ba comédien. Mingi ba comédien.
tomonaki baplibiaka ye yango congolais soki abambeli yo liwa se koza su musika te na kokende baplibiaka ye akufi boye bauta koplibie Jennifer ya kala mingi ate mazaki maladi azaki maladi lelo abeli motema basusi elieye ti lelo ya Jennifer ya kufi so avandaka na mwasi na ye maogivule me makambo eza te so bavandaka babokola bana bango bavandaka lelo bakomedie na biso ya mibali bakomaka koanvie poto azimwa mwasi mobo ake poto okepe kuna banyokoli ye azimwa mwasi mobo ake kuna ke na poto mwasa obimisa babia na ye mwasa asali bo ya komi kuna linga konza esimbi te pu banyokola ni nyokola yango makambo tomona Jennifer ya kufi azano jeune ya Jennifer mamba libala na eza kita te alinga bela maladi ya motema te alinga kota na ba problème motema te fi oyo kaka fi oyo abomisi ye mwasi ya poto oyo abomisi ye mwasi ya poto oyo akangela ya Jani motema mwasi ya poto akangela ya Jani motema mwasi ya poto wana kangele motema akangele motema muke abengani ye wana cho sala bonga zo filmer muke abengani ye muke akangi biloko na abwaki a filmer azo lamba asala bwe mabe lelo oyo capacité lelo sepeli ba filmer Jenny tina balabala noka motema pasi ba filma etina balabala tomona ngo ba image ezali soki na Irsil Botelo ativo kititi na se omona ba image wana ezali o ba filma ya Jenny tina balabala eza triste histoire eza likambo ya pasi Jennifer ya vandaki na yena na mwasi na ya liboso ba vandaka na bango bavandaka na non, c'est incroyable liwa obomona et ya pasi nouvelle à mabe nouvelle ya pasi bano na matanga chaka Congo ti lelo bakunda ete ti lelo bakunda na chaka Congo ti lelo ya janya yo kufa likola basi ya poto bovanda na bino na basi na bino bozalaka na bango bolinga te na poto na ya na basi musu ba bien éduqué ba mitema malamu ba yebo vana libala bavandaka na mibali bien ondima te mais na basi musu na poto na mitu ese doka bango na basi musu na poto ata mobali osala te ana soumission vers mobali na ye mais ça pe na ba misusu mobali osala te mobali akomi esclave bazali lisola maladi ya Jani eyokani te akoma na ba problème estomac akoma ka lelo alali awa lobi alali awa lelo mwasi abwaki biloko libanda lobi kuna babwaki biloko libanda mukanda te na poto vie ezo simba te anyokwa makina ye nyonso wana koma aza mpe muta munene bandaka kobomba na motema abomba na motema abomba ebele na motema epesa epasi abomba ebele na motema o lelo esango eye lokola ndoto motema esi ebebi motema esi epoli eboti bapasi ebele motema eboti bakushi ya mabe. Que son âme repose en paix. Lelo ya Jani a zangi bo moina ye. Lelo ya Jani vie esuki vie esili. Likola mwasi.
Likola mwasi. Peut-être soit vandaka na mwasi na linga kufate. Et a pasi. Et a pasi. Janifa ya ke mo bimba. A bela ki malga bela ki motema. Koma na yoko bela ba motema na ye salara ye. Me a konda teke o a konda o sante sila. Non. A ke mo bimba. A ke mo bimba. Et pesi pasi na famille. Et puis si passe na famille artistique mobimba. Et puis si passe na bandeko nyonso. Et puis si passe. Ya jani a kondaki, mais a kondaki mingite. Na otie la bino photo na miniature. Bo mona photo na ye tango abandi ba maladi na ye. Tango estome komi kolia ye. Bo mona. Bo mona. Likola mwasi. Pour le lot taboya tabo lobby. Tolo ba mwasi nda bomisi ya jani c'est clair. Que mwasi ya bomisi c'est clair. Ya jani a kufi na maladie ya motema. Donc eza nango clair que mwasi nde abomisi ye. Po to mona nenga mwasi wana faire souffrir ye. To mona quelque soit mobala na passe, quelque soit mobala na asoki na faute. En tout moment bois kabilo ne di banda. En tout moment, ba filma ye na balabala. Et a pasi na motema. Ba komedio botika li, bozwa mayele. Lelo ba komedia ba mibal, ba komaka kolinga kwa anvia, ka basi ya poto. Ba komaka kolinga, tocho mona komedia Nike, komedia mgo Nike boy. Ye wana pe tocho yoka yekune bebe liye pe kuna. Bona basi na bino miswa kitoko me bango te bino bolingaka. Bino bolinga bolingo mo yentere. Bolika ba amour mo bo yentere. Yango ne mingi ba bolingo basi ya poto ba mibali ya théâtre balingaka. Balingi ba bolingo entere. Ba bala ope be mwasi ngo pasali pe makamu pou bo voyager pe bo kepe potongo pe bo kompe kuno le poza no mama. Soki ndenyo balukeli no su mwasi yango. Obalukeli nusu mwasi yango. En tout cas, eza sango moko epesi pasi bandeko. Eza sango moko epesi pasi. Eza sango moko o epesi vraiment pasi makasi. Mais toza na choite molimo na epema na kimia. Matanga shaka kongo ekundami te, matanga musu ebimi. Molimo ya Jennifer epema na kimia. Epesaka mayele na bandeko mususu. Epesa vraiment mayele. Jennifer ya tiki bana na ye. Jennifer ya tiki famille na ye. Jennifer ya tiki bandeko na ye. Atiki surtout ba comédien to bando mona air nyonso na zigura. Air nyonso ce qui zigura ke France. To mona ba vidéo na Jennifer, to mona ba vidéo, to mona ba vidéo ba plibier bo ba sala bo nyonso to monaka. To monaka. Moi si ana ba senga même pardon to mona ba vidéo oya Jennifer ya senga pardon to mona nyonso. Mais après quelque temps ba yako filmer kana balabala. Mais eza liwa o esi ekomi. Na minute atabo pesi ba foot atabo lobby atabo sali so ndeni. Eza liwa o ekomi. On n'a pas le choix. Eza liwa o ekomi comme liwa pe ekomi la peka mutu nyonso. Lelo so eza ke mwasi abomisi ye. Likola motema mabe, likola ba makambo to yoka o ebimi na internet o elobami mingi. Biso moko pe ba kroni mama ba kroni papa ba kroni fuati. Tozaka koyaka pe ko lobaka. Combien de ba chroniqueurs o ba nyokola pe Jennifer na mamba lukuta. Boyoka likambo za nango lukuta me boye bo lobi bo bebisi réputation mutu basomba ango te. Réputation mutu basomba ango te. Combien de personnes o ba boma réputation bata Jennifer? Combien de chroniqueurs o ba yana TV po na boma réputation Jennifer? Po boyoki likambo, po yoki obomi. Leo la brini yo abomi siye. Abengisa ye na poto. Abomisa ye. Abengana ye na ndaku.
boyebisanga mobalo asalaka te, boyebisanga mobalo ana mukanda te, mobalo ana mwa basouffrance na vie na ye, mobalo azo dépendre na yo, obengani na ndako asuka ndeni, ausuka ndenge nini, mobalo obengani na ndako azo sala te, o azana ana eloko te, mais yo bengani ye, boyebisanga po asuka ndenge nini, po avivre ndenge nini. Lelo ba souci bomi Johnny Faye akufi ake libela azonga te ake libela, mais moi c'est otikala osala vie na ye, moi c'est otikala la vie continue osala vie na ye, osala vie na ye. Et a pasi eza pasi penza, eza pasi motema mabe ya boye. Tokota ba live tomona, toyoka batu baloba totala, ea pasi. Lelo bandeko na biso bokoma ko encaisser makambo na motema, motema ebomaka. Quelque soit ba problème kota na mutu te, kota na motema te, la vie continue. Lobi nzamba yebi, lobi nzamba yebi. Ata problème ate ou mais lisuka esi la nango problème que tika l'éternel mais zate lelo bande on a biso ba kufa parce que so azu problème azu nga kolango na motema atia ngo na motema kolango na motema bu akufi lelo batebe na poto ba na poto misale ezate loko mo ezate zonga mboka na yo tala Congo e aka Congo Congo e mboka moko oko comparango na esika moko te, quelque soit vie eza difficile. To mona batu na Congo bazana ba souci te ko leka bato ba na poto ba na mama na souci. Na Congo tozano na mbongo te o vivre très bien. Distraction eza ebele oyo longola no ba souci. Lelo molimo ya janye pe mana kimia. Lelo ya janye akufi. Lelo na famille na eba perdre ye. Lelo bana na eba perdre papa. Mais sera vandaki na maogi voulé. Mais elle mousso alinga akufa te. En tout cas, mes condoléances na ba comédien nyonso mes condoléances esika bozali. To lele ya Johnny Faye na kimia po ye pazaki na ye muta ba désordre te. Azaki na ye vraiment muta kimia. To lele na kimia ra ndenge ezalaka. Donc to lele vraiment na kimia kaka ndenge ezalaka e osala malamu mingi. Quand deba lobaka comédien akufaka na ye te, donc comédien ata kufi misala na ye e kufaka te, donc misala na ye kufaka te ya Johnny lelo azate lelo dadi kitambala kufa mais to santaka absence na ye na ba théâtre ezokota sika mais so to tie ba théâtre kala totali to mona ya dadi. Ya dadi lelo akufa mais molimo ne pema na kimia mais ya dadi aza parmi nous na ba théâtre to mona kombo na esi la raté so ba jouer papa boka akufa ba tsaka dadi dikambala to monaka molimo a Johnny Faye epema na kimia nzamba zo yake ko pema anyo kwa mina maladie estomac anyo kwa mina motema nzamba zo ye akende ko pema mais biso nyonso to lekaka na nzela wana liweza passage obligé ata lelo créer liwa pona muninga mais lobby ya passage obligé biso nyonso to lekaka na nzela wana. Merci beaucoup na bato bolandaka Irsil Botelo TV ndeko nanga yo o koti na émission na biso lelo. En tout cas sala biso plaisir ya ko partager et osa malamu mingi, donc partager na Messenger, WhatsApp, Facebook na ba groupe, tia na statut partager partout pona ko panza sango ete papa na biso, comédien na biso Johnny Faye asili kotika biso, comédien na biso Johnny Faye aza nabo moite. Alors to panza sango na bandeko ba yebite, to panza sango na libota mobimba, to panza sango na famille artistique mobimba et osala malamu mingi. So rezamba no ya liboso okoti na Irsil Botelo TV ko hésiter te ya ko s'abonner. Alors tango s'abonner s'il vous plaît, partagez, tango partager s'il vous plaît, fina cloche ya notification pour que prochainement tango Irsil Botelo TV a ko lancer ba émission et côté la yo esika nyonso o ko zala.
wana tokutani à la prochaine occasion soki Yesu a zongite karande balobara tolela na baye bazolela. Restez toujours branchés chez Irsile Botelo TV tokoya na ba image. Merci, bisous, bye.